sujet d'actualité. Nde na poko lelo to luki moko ya bayi politique na biso et puis oyo azosala mosala na ngambo ya opposition to lukaka kosolola naye nano ba actualité makambo ezoleka na mboka na biso RDC o biso tolobaka ba RDCN baza komituna ba question tokomi wapi na dossier oyo ya dialogue ezo tia makelele ezo mema bato na confusion bato bazo comprendre te dialogue yango eza pona intérêt ya nani dialogue yango eza pona nini pe banani bakoki ko dialoguer en plus pourquoi est-ce que ba dialogue yango kala nyonso wana tozela eyate eye kaka na veille ya ba élection et puis na mbilinga mbilingo eza na kati ya opposition mbilinga mbilingo eza na kati ya opposition mikoleleki bakutanaki basangani bato basepe balobi bato oyo tozela banda kala basanganaka te lelo bango oyo basangani mais kati na lisanga wana makelele confusion mbilinga ekoti lisusu makasi nde toyeli bino ndeko na biso mwana mboka Albert Moleka tozosolola naye etant que moko ya bapolitike ya makasi ya mboka na biso a éclaircir biso pour toza ba précision na makambo ezoleka autour ya ba point ya actualité. Mbote mama Astrid. Bonne santé. Santé malamu. Na sepeli ko yambo lisusu lelo po na bandeko na biso bamona okala na émission tokomi wapi na sepeli lisusu na poko lelo tosolola. Longo ya mingi po tomesana kosala émission na ndeko Eliezer na kolo lupango Monique yepe aboti mwana mususu babandi pe mosala na biso surtout les encouragements pour na ba mama mona ndenge ozosala mosala. Merci beaucoup papa. Papa to banda nde na uti koloba ndeko Albert Moleka to banda na point na uti koloba eza makambu ya dialogue population azo comprendre te tokende kosola po tokende kotia ba point na ba i par rapport ya organisation ya élection bandeko mosusu balobi te soki tolobi tokende na dialogue eza nde tozoki kozongela lisusu transition nde yango wana toyepa na yo po o éclaircir biso na point wana dialogue eza pona eza koya pona nini na temps oyo na temps donc c'est-à-dire na veille ya élection. C'est na mutuna na yo na bandeli olobi malamu ete population azo mituna ebele dialogue yango pona nini dialogue yango ya tina nini na gansi population aza ko comprendre ete dialogue oyo bazoloba eza mingi plutôt négociation po bokeseni ezali entre dialogue na négociation. Population aboyi ba négociation po azomona négociation nde eyo kumba biso na ba transition ba glissement na tango ye moko na sanza ya janvier atindaki message moko clair ke ye aza kolinga changement esalema na 2016 ba élection ya 2016 esalema na ndenge ya kimia pe nsima nango tomoni mpe kala te basanzo eleki communauté internationale na cadre ya Nations Unies babimisaki résolution 2211 oyo ya Conseil de sécurité mpe na bapoint na ye 19 20 21 je crois esika azoloba makambo ya élection communauté internationale azolobela kaka ba élection présidentielle na législative. Et Tobo Sanagate que tant la communauté internationale, ça ne veut pas dire seulement Bapaya. RDC est un membre, il y a Nations Unies, RDC est un membre, il y a communauté internationale. Mais pendant qu'on zongue là un peu, maman ya likambo, il y a Mutuna Nayo, et puis il ne faut pas que Batoba Kanisa, que Lelo, Soki Motoalobi, Aza contre dialogue Oyo, et dit ah Motoana, alingate solution zomanali solo non dialogue sta bato balobaka dialogue eza na ba condition nango pe dialogue eza na tina nango pona ata mosu kokolisa mwa mayele ya bandeko balandi
soko compermettre nga nopesa mwa historique moko Pas de problème. ya Oui, nyonso wana po proposition ya tomema dialogue bandeko na compréhension ya eloko tozoluka. puisque lelo ntango bato bazoloba dialogue bato balingi bakende na dialogue wana bazwa insiste ke te eza kaka po tobongisa maponami oyo ekoya oyo ya 2016 esalema na ndenge ya malamu ezala te ndenge tomonaki na 2011 ntango baélection esili pasteur Ngoy Mulunda a publié baresultat oyo biso nyonso toyebi na février 2012 le 26 février exactement nakendeki na président Etienne Tshisekedi à l'invitation ya ambassadeur ya Allemagne. Ambassadeur wana alobaki clairement lobi bon mboka nanga eza mboka oyo ya motuya mpenza na Europe. Donc likambo na koloba baninga nanga ambassadeur oyo ya Union Européenne moko te akoki koloba kobimisa iloba mosusu. Congo eza na sérieux problème biso toza ba partenaire ya Congo toza kopesa conseil ça que yo monsieur Tshisekedi na ba résultat ebimi o gagné te mais biso na ndenge totali ba élection oyo moyen eza te toloba soki nani alongaki moto moko te akoki koloba soki nani alongaki po lolenge ezalaki géré ezalaki ya mabe mpenza. Donc côté moko toza na monsieur Joseph Kabila oyo aza kati na maboko na ye aza na makoki nyonso oyo ya kotambusa l'État aza na gouvernement aza na armée aza na service ya sécurité. Côté mosusu yo monsieur Tshisekedi oza na fungola ya légitimité populaire oza na clé ya légitimité populaire yango wana toza koconseiller toza koproposer collaborateur moko ya monsieur Kabila akoka kobanda masolo na collaborateur na yo moko wana étape ta ya liboso masolo moko informel donc officiel te informel bongo totala soki tokoka kokóma na mama ya likambo oyo eza d'abord lisolo yo moko monsieur Tshisekedi na monsieur Kabila. Déjà en janvier na kati ya mikanda tout ça ba partenaire na biso ebele pour ne pas par exemple ba États-Unis ba conseillaki déjà na monsieur Kabila que résultat ya ba élection yo ezo provoquer déjà instabilité na mwa crise politique esengeli lisolo ezala. Na moment wana na réponse na ambassadeur ya Allemagne président Tshisekedi andimaki que premier contact informel et salement entre collaborateur moko ya monsieur Kabila na collaborateur na ye moko kasi malheureusement simanango kwa ambassadeur ya Allemagne ye moko ayaki komona ete ta mosusu bandeko ya ngambo bayebisaki mokonzi na bango ke de toute façon proposition wana Etienne Tshisekedi akondima ngo te po ya boya ane makambo nyonso d'où bakoma ekokimakima. Donc initiative ya liboso ya dialogue wana esalemaki à l'initiative de la communauté internationale. Et puis, ils ont une logique pour être ceux qui, pour se rappeler, Malamou, le 9 décembre 2011, Mokolo Pasteur Ngoy Mulunda a publié un résultat. La réaction, naye, Etienne Tshisekedi, alobaki boy. D'abord, apesaki bana Congo merci mingi na ndenge bavotaki ye na ebonga wana senga bango bavanda nao na kimia
en attendant un mot d'ordre. Pe alansa qui appelle la communauté internationale pour aya kotala likambo yo azulango solution. Pourquoi alansa qui appelle la communauté internationale? Soki tokanisi lisusu malamu na juillet 2011 tango Etienne Tshisekedi asalaki tourné na ye na Libanda, azongaki asala pe bana Congo rapport na stade des martyrs, alobaki ke atambolaki akende kokutana na ba décideur elakisi nini mboka oyo eza mboka na biso, mais vérité pe eza ke toza na makoki te mpona kodévelopper mboka oyo, toza na besoin ya bapartenaire ya Libanda. Or na lopoto balobaka, la main qui donne c'est la main aussi qui aime commander. C'est ça, c'est d'autant toloba makamba ba souveraineté, tout ça, oui, c'est vrai que théoriquement le roi toza indépendant senge tozala souverain, mais tant que yomoko okoki kolesa bato na yo te, bana na yo te, tant que yomoko okoki kopesa bato no misala te, oza toujours dépendant. Donc première initiative eutaki na communauté internationale. Quand il y a M. Kabila, baboyaki yango. Na ba attitude na bango, baboyaki yango. Na mars, avril 2012, Maman Street, il faut se rappeler aux Amoupandi Sango, secrétaire général, il y a PPRD, de Kévariste Boussab, à Kendaka na Katanga, à Solaka na ba cellule, ba section, il y a parti na ye, à l'Obaï na Bangoni, et Sengeli, Tosunga, Joseph Kabila Makasi, poété, à Kendeti na troisième mandat. Donc déjà, dans moment on a... En mars 2012, Ndeko Bouchab a ébisi celui de PPRD Katanga Keno, tout ça, c'est mon konzamboka pour que ake na troisième mandat. Yango wana omonaki na avril 2012 déjà Église catholique et ça la quatre déclaration na ye que pas question ya ko toucher na deux articles 220. Église catholique et donc après Église catholique, après avoir quoi prendre nouvelle wana mais oui, ndenge to bi bakina balobaka batimelaki yango bamoni que awa bandeko yo baza déjà na makanisi ya mosika poète M. Joseph Kabila atikala na oyo sima tomoni mobulu ekoti na mboka na ndenge Rwanda na Uganda basoutenaki mouvement ya rébellion oyo ebengami na kombo ya M23 qui na ba mois de septembre octobre communauté internationale ezongeli ba pression na ye sur Joseph Kabila pour asala effort ya ko solola na ba adversaire na ye na opposition na ye. Donc, la communauté internationale a zongela qui sous initiative ya dialogue. Ndeto qui komona le 13 décembre 2012, Joseph Kabila a salaki discours na, je pense, na palais du peuple. Oyo alobaki que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, n'a ko lancé initiative moko pona ko sangisa bato. Initiative wana et kobenga ma concertation nationale et ko se tenir na ba mois de fin août septembre 2013 na ba conséquences oyo ye côté ya opposition bandenge mususu bakende ki na concertation bandenge mususu ba mona ki non oyo eza format ya bien te pour biso toko kende na dialogue oyo Joseph Kabila a bengisi na ndenge wana te. Bon, ezalaki toujours ba discussion ya tokosola makambo nini kosukila wapi et tomona que même avant concertation et banda président ya Sénat Papa Kengo Wadondo alobaki très bien na quand na ye
oyo balobaki baza pe kaka na opposition. Bato opposition bakende na nani? Alobaki avant concertation informelle, alobaki que à l'issue de la concertation oyo opposition il faut se retrouver, c'est-à-dire intérêt moko boye et kozala satisfait, notamment gouvernement Yassika et kozala. Gouvernement cohésion nationale. Avant que tout va concertation et banda. La concertation est sili fin octobre 2013. Gouvernement ya cohésion nationale toi kozwangoka mbulo yo. Après. Toi kozwanga na 2015. Toi kozmona ikoka esusu likambo ya dialogue awa na janvier na février 2015, UDPS Tshisekedi et compte ici terme de référence, mon feuille de route pour un dialogue. Oui. Pambate, au courant il y a 2014, vous avez pu comme on a groupe il y a parti à opposition, UDPS Tshisekedi, UNC il y a Ndeko Vital Kamere, MLC il y a Ndeko Jean-Pierre Bemba, même ESID Tofak il y a Ndeko Martin Fayoulou, Maba Misusu, Basangi Sanaki, Pe Bakendeki Koutala, représentant de la communauté internationale, M. Kobler, Pona, Kosenga PKK, Bozwa, sous initiative, Moko Pona, dialogue. Vous sentez, je crois même Ndeko Vital Kamere à Kelaki, plateforme Moko, qui pour le véritable dialogue. Je pense que ce n'est pas pour rien que Ataki véritable ou un pour dialogue, il y a faux Ezali, et il y a vrai Ezali. Tango UDPS na février, si pour Yambulo, à côté ici feuille de route naïe, Soko Tangi feuille de route, il y a UDPS, Azoloba, un dialogue entre UDPS Tshisekedi na Alienaye, PPRD na Balienaye. Ezala quitté format moko ouvert ce qui n'a pas tout nyonso. Mais peuple congolais na moment na auta qui n'a pas événement au ya janvier. Pourquoi est-ce que UDPS va rekotisa feuille de route pour passer na kaka balier, il y a UDPS et puis balier il y a PPRD. Alors je crois point wana nozongi lango moi sima parce que sima ya dialogue nyonso ezana ba intérêt oyo moto na moto aza koluka. Pour être Sogo Moni, par exemple, na feuille de route naye, UDPS Tshisekedi, azako basé dialogue wana sur accord cadre na résolution 2098, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Accord cadre, et qui signé en février 2013, résolution 2098, et Aki Kobima, je pense, en mars 2013. Mais Natango Wana, pour être Likambo, il y a accord cadre, Nalanda qui ont penza, Nandenge il y a sérieux, Nandenge Bandaki depuis mois de décembre, échange, il y a texte, Ti Ndenge, Batobaye ko signé accord cadre Wana. Na époque wana position il y a eu des baisses par rapport na accord cadre des alakini ezakino likambo yo ezako concerné bisoté. Évidemment pambate puisque moto a signé qui accord cadre wana na Congo ya Congo en tant que président ezalakina ni Joseph Kabila. Mais biso na côté ya UDPS Tshisekedi président nani tozo reconnaître au benga président élu. Eza Etienne Tshisekedi, paix après qui serment en tant que président élu le 23 décembre 2011. Donc UDPS Tshisekedi ezala qui intéressé na accord cadre. Alors que Sengei Batoba yebake na mboka na biso tozana mama na mibeko ebenga ma constitution kasi na droit international ba traité ba accords internationaux eza likolo ya constitution na bino. Pourquoi? Wana eza na droit international. Ouais. Hein? Donc wana kanisi comme na français le temps arrange les choses. Peut-être que
direction politique actuelle, il y a UDPS Tshisekedi, et il faut comprendre que moyen, il y a qu'à s'échapper dans l'accord cadre wana ezate, donc tout le dialogue sur base, il y a un accord cadre wana. Mais entre-temps, la situation a évolué. Ce qu'au tangi résolution 2098, au tangi la résolution 2211, aujourd'hui la communauté internationale a s'intéresser mingi côté na élection puis na calendrier kaka élection présidentielle na législative. Mais tout le monde le 14 février, CENI a écouté ça calendrier global oyo bato basenga bandakala oyo asangisi 7 élections nambala moko ti le 27 novembre 2016 pour tout naba présidentielle naba législative. Tikoyo intérêt il y a dialogue et zanina. En général dialogue tango beaucoup yokana. Pour que le dialogue pour batuba dialoguer, il faut batuba yokana que non problème oyo tozanango toko zelango solution kaka soki tovandi esika moko tosololi. Awa tozomona nini soko tangi na journal songolo to landi na télévision moto songolo ozoka kote mosusu bazoloba opposition mutesengaki dialogue UDPS Tshisekedi mutesengaki dialogue kote mosusu bazoloba non monsieur Kabila nde azwi initiative bandeko balandi bayebake techniquement nettoyage ya fichier électoral ya mboka Congo ce tolobito salango malam c'est un travail de 6 mois. C'est un travail de 6 mois. Au Bazoloba, le fichier électoral a été fiabilisé. Mais comment Bozoloba fichier électoral est fiabilisé to longoli ba doublon, je crois ba doublon au balongoli wana c'est à peine 400 000. Alors que le rapport il y a ZTS ou à Salana Bango depuis 2006 tout ça parlait de presque 2 millions de doublons. De deux, en plus, la déclaration de Bango Mokomama Astrid, c'est ni à lobby que Balongoli bateau bakufate. En fait, éviter la liste wana bateau boni, basi bakufa, tout ça. Toujours est-il que problème, il y a fichier électoral. Oh, il y a mboka na biso Astrid ezanini fichier électoral na biso nakati il y a 30 millions wana au bazolo balelo. Nakati wana ezande na ba fausse personne to bien ba zombie et ba lekitro bato bazana ba photo bazana bilongi mais au lukabango na adresse ngo bazala kate de batondisa pona ko manipuler yango na ndenge na bango à travers ba logiciel. OK. Que politique ezanini politique ezali mosala moko pona kobongisa makambo ya libota monene oyo eza na kati ya mboka na biso. Donc esengeli kolanda d'abord intérêt ya population wana. Mama Astrid toza na ba émission eza na bangonga nango makambo ya oloba toza nango ya mingi fotokata na mokuse kasi pona ba congolais ba problème eza ebele mosusu oloba problème ya libumu kolia mosusu problème misala ezomonana te bandeko mosusu ndo mosusu oloba mais comment bokoki kutu même kobeta lisolo ya élection na ntango mboka na biso eza occupé na bapaya na raison parce que ezala na kati ya armée mais basoda étranger baleki trop ezala même na kati ya bainstitution na biso bapaya bazali mosusu akoloba dans tokoki kokende bongo te il faut d'abord tosala dialogue mais question mosusu nga na opposé po tokosana ekolobela yango mpona makambo eza ya badialogue eza ya baélection
zo d'abord na côté opposition parti nini na kati opposition aza na mbongo mpona kokende na baélection wana nyonso na 7 élections en un an et demi déjà bon tozoswana bandeko ebele tozomona bandeko ebele mpe bazalaki kobenga biso et à travers masolo wana ozomona difficulté oyo bandeko na baparti mosusu bazali nango rien que kofuta bacaution ya bacandidat na bango mpona baprovincial baparti mosusu kutu la plupart je crois yo candidat yaka yo moko na mbongo mpona caution to yaka na contribution mpona caution. Alors soki lelo ngai naobi ndenge na participe na eloko oyo me naza na makoki te. Or makoki na mboka na biso mpo ozwa makoki noki ekoma kaka osala kaka politique ozwa poste mpo okoka kobongama mpona kokende baélection yango wana mpe population ozomona dialogue oyo bazoloba eza dangereux mpo eza réalité ke bato misusu mbongo ya kokende élection eza te parti politique ezali parti politique esala tonso makelele makasi parti politique eza monene mais mbongo eza te bamilitant bacombattant baza na bango pauvre bakoki kokotize te na baniveau oyo ya kopermettre parti et participer na baélection lolenge esengeli. Albert Moleka phénomène bata mokolo ezongi na Brazzaville babengana bandeko na biso na bacondition oyo toyebi bamisusu ti lelo bazovanda na balabala na en face ya maison communale à Kinshasa mais bazongi lisusu système wana Dolizy Pointe Noire congolais aza na valeur te congolais aza zoba makambo eleki mboka ezo réagir te ti lelo bandeko bazonga o baza ba sans abri sans famille bazovanda na balabala et puis eloko yango ezongi tant que moko ya politique pe oyo sala analyse de fois pose à la contact na batango ya Brazzaville réaction oyo continue pour nani vraiment sécurité problème social et utinde na bapaya surtout na ba congolais bakulu na Kisasa bakotela biso na Brazza allez photo benga na bango et ce n'est pas que kuna na Brazza il y avait des centaines de milliers de kuluna au bautakia na Congo mais bako respecter congolais ndenge nini na tango leadership na mboka na biso esali mosala te po ete congolais azala respecté lelo bato nyonso bayebi ke maréchal Mobutu azalaka dictateur deuxième république ezalaki dictature mais toyebi quand même que na bambula moko boye sous maréchal Mobutu soki yo zaïrois oke na libanda mais oza respecté mais lelo tokoma kaka ndenge leadership ya mboko ezali toza na respect moko te tango sola na bapaya concernant leadership ya mboko oyo mais respect moko eza te esengeli mpe koyeba ke tango mosusu badirigeant na mboka ya bandeko na biso Congo Brazzaville tango mosusu bango mpe bamoni ke mpona baintérêt politique na bango esengeli lisusu kolamusa bata ya mokolo wana bongo kaka ndeko kobengana kaka bakongolais bato mosusu baza kuna baokipe bango te kaka bakongolais RDCN te baza mpe kobengana bato ya bamboka mingi eza ba RDCN non mais la différence maman c'est quoi c'est que bandeko misusu oyo baza kobengana ndambo tout ça baza traité ndenge mosusu aussi parce que ba gouvernement na bango baza ko défendre kana bango bazo telema pona bato na bango biso toza pe na ambassadeur kuna na Brazza ndeko Christophe Muzungu je pense que na ndenge na yebiye azo sala oyo ye akoki mais makambo wana eutaka na gouvernement oyo ya bino moko na kati ya mboka. Merci ndeko bandeko bana na ibisaki bino to kokutana na mwana mboka Albert Moleka pour expliquer biso makambo ezoleka par rapport ya ba dialogue par rapport ya ba élection et puis mbilingo yo eza na opposition tozo comprendre te ba OK na parlement tozo lo bana komba population
bazonga na cité boye bazoloba na kombo ya population bango balobi ke non bato baza na mouvance baza na eloko ya koloba te parce que lokuta na bango ezomona na biso nde tozodéfendre la population na baacte oyo population azomona mikolo nyonso est-ce que population oyo akokontinue kaka kopesa bino confiance mpo lelo bokoloba eloko mosusu na moi na butu so bosala barendez-vous nini bokorépondre na barendez-vous na bino na ntongo boye kochange makanisi boye kodistraire bato en tout cas soki ezokontinue kaka boye biso mpe population tokozwa décision na biso mpo tolembi baréaction na bino tokomi na suka bandeko oyo nyonso azali na besoin ya koya kocontredire ndeko mpo alobi oyo ezali na ndenge ya moneli makambo yoso omoni mpenza ke no ye aza clair te na bapropos na ye tozali tokoyamba bino mpo tosolola botika malamu mpo kwa elamu mabota